puissance du parent nde makambo na bisa bino charge ya mokili mobimba vraiment pena charge du parent no antibal bal na chambre makambo na bisa bino na koya na ye Europe mba ba comprendre pena Congo zibula meso TV makambo chaîne ya la reine Omba la reine Omba yena mona la reine Omba yena mona natalata la reine Omba nzambe ya ba mama moi si apembe automatique la reine Omba nda pesi di parent le pouvoir toke bango vraiment pena na pesi bino tout batu balingaka Congo zibula meso TV mbote na bino di parent de la fin du pays mona na bino azana makambu na minicho na pesi pena Evariste Abdallah Mavinga nde makambu na pesi mbote sika zali na pesi pena JP Kiama nde makambu na pesi mbote siko zali na pesi pena Lorette mon parle à la tigresse Lorette mon parle à la tigresse et na mona aimé kasaka nde cordon yende makambo vraiment pena na ebisa bino na koyambela bino mission na bino bolinga makasi bolukwa ke man trop l'homme de orphelin ya pamba papa zate na neko salisa ngai vraiment pena na yambela ki bino frère Blaise Maka bokotala émission na sali pena pona bino batu tout bana Europe wana Amérique États-Unis boyamba pena botala nanu frère Blaise Maka ndenga yemba orphelin ya pamba papa zate na neko salisa ngai bolanda nanu comme ça na ozongela bino puissance du parent non ne makambo du parent non kangi Afrique kangi Europe na bisa bino na koyaka apesi bato tout balingaka du parent na poto wana bolanda pene mission na bino na bisa bino na koyambela bino bato bana makambo bomona ka eli susu te Blaise Maka bomona ke susu te moto ayembela bino orphelin ya pamba bolandeka na mission du parent na bisa bino na koyaka na yete du parando aye na pesi bino tout bato tout balingaka émission du parando bambote na bino lelo pena na yepa pasteur totuna pasteur akoma wapi atika ndule boye baka na émission du parando mbote pasteur mbote ndeko na ngai du parando vraiment pena lelo tobeto ya pena to kota na motindo ya pasteur to yeba nano pasteur ti lelo koma pena mamba ki pastoral oyo auti wapi na ba vie na ye parcours à vie na yenano et où tu vois pasteur les lots na kini ba comprendre pena que pasteur a outi sika bo outi boé parcours à vie na yonano avoya pena na mamandule merci beaucoup Blaise Maka témoignage neza na tous les 4 coins du monde place ni nzamba outi na ngezali kamba okamwate parce que ça biblique Bible zulu ba été na poussière nzamba zulu lokota ba oya yazo vansa bona mikolo quand l'expérimentant okuta na balabala na nzambe ko misanga na zalelo c'est une grâce que Dieu m'a fait et le lo asali ngambo sali na ye o nazo siene mokili mapona hôtel lo bananza ko uta na balabala c'est-à-dire bana kini ba comprendre ko vanda penana ba mesa o ya ba wenzi wana valoriser bana o bazovanda na balabala bando ba moniki pona bango ete ba bengana bando bandaku akomi phaseur pona vie esili chaque fois ba mona Blaise Maka ba mona qui encore l'espoir ata bato ba commission na balabala mais nzamba alma ko kya longolo de balabala ko tsona ndako leka bato ko ba bengana ko na libanda to maso bazola ndanga na moment na zubisa bango bo perdre likiate na kota na bino na ba marcher partout dans les kaka na zora ba témoignage na continuer toujours ko bisabino bolanda Blaise Maka te me bolanda nzambo asana Blaise Maka so bolandi loko nzamba asana nzela nga osala pe bino bana ba bala siko siko tangu nzamba saleli yo na nzela nzamba saleli yo pena alongoli yo tina ba wenze alongoli yo tina ba parcours wana bisika to utaki wana lelo ye ide nini etindaki yo pena osala ka musique à part musique o la biso nzemba motu ya boye question na kitoko makasi du parent nzama pambola yo nazaki na idée musicien te nga na une église mon père spirituel ndazaki moyembi mon père wa maloba père son âme
malgré la perdra ye azaki moyembi sikoyo le na une église nazaki na moi ba caractère difficile moni mwana oti na babalabala bazama ba comportement mo bazama insupportable parce que nga azaki na ba caractère wana sikoyo na kati église ezaki facilité tout le monde me détestait sauf mon père spirituel. Mon père spirituel place dans la faute il me donnait toujours des raisons. Après c'est une affection moko parce que na mona loko la na linga trop nga parce que na zong sele bolingo wana ko zong sele bolingo wana na banu copier na s'incarna na lata père spirituel na nga na kati même yembeli na ngai elobeli na ngai so mtavana bi mo père wa maloba yo wana mais naza mwana na nzoto te mais amwana abotinga la molimo nde makamba ko yembe bandi pembeni ya makolo ya pasteur mo père wa maloba ko kotala yo moko yembi nzembo ya orphelin ya pamba yo moko zalaki na orphelin okufela ba parents epesaki yo pasi mamu nyonso yo vivant yango wana obimisaki yango to ndenge nini bon nzembo orphelin kobimisa mpe nazali na idée te ke kosala succès vraiment ezalaki pensé na nga te tango producteur na ngai que je le salue en passant Patrick Kamasiswa abengaki pasteur na ngai abina na besoin frère moko ayembi na témoignage na yo na nzembo na témoignage ya pasteur na ngai nzembo ya grand frère Foko du ciel qui me conseillait na saluer place azali na je ma vocal mobo akumisama pona bolingo na ye Yesu yondimaki kufa pote nabika bomo ya nzambe yango eleki nyonso na motema ye kolo Yesu elanga papa nanga Yesu e siko nzembo le tellement ezaki na mawa avant toi na témoignage parce que bazo lela na nzembo producteur on a découvert ah Petro azwemba bien est-ce que personne peut te produire yete parce que pas de problème abenga la bino pas de problème zoa solo na père spirituel na ngai de père spirituel na ngai azwaka mbongo ya album wana mobim azwa caché album abina nga kena studio c'est là où nazwa bénédiction msala d'abord parce que père spirituel na ngai azwaki le prémisse ya album na ngai tant azwi prémisse na nga na kena studio na sali banzembo tout na silisi orphelin zakite na contacte na nzemba likamba mbongo likambo ya mbongo bala poto ya minzembo na album wana basepela pe na nzembo na mingi dipo na biso mosku ka bongo azana posa yoka nanu orphelin ya pamba po lelisaka batu nzembo wana vraiment nabiki ba hotela ba image nango maintenant c'est la ba kapela muke na ko expliquer moi un peu pourquoi bat balela to na concert wana ba ko ba secret na émission ya nde makambo na sala bino muke tango nyonso moninganga na zalaki komo na baninganga na baboti na bangongo yanga ba para bazate vinanga pasi baninga ye yanga papa kendanga vinanga pasi ba famille basundola biso e vinanga pasi baninganga vinanga ma vinanga orphelin nasani mokilango nini namona pasi ya mboye nasani mokilango nini pasi ya motindo mboye nakoka te sotango ozomona penaki bato bamama bandeko basi bandeko mibali bazolela na nzembo ndeti na filme do bazokuta pena na mosindo ya makambo yango atali pena pasi oyo do nzembo na makambo ya mona ezoconcorde ezokende nzela moko etake yo moto obimisa ide ya nzembo wana mpe oyemba yango esalaka ndenge ntango omona baninga bazolela papa zate na lokosalisa ngai ngofele ya pamba mama zate mawa na lokosalisa ngai nakomaki koyengayenga motambola ngo pimpa ye mpona ngai eselanganga nakomaki koyengayenga motambola ngo pimpa ye mpona ngai eselanganga vinangama vinanga orphelin nasani mokilango nini ngai namona pasi ya mboye nasani mokilango nini na mérite pasi
pasi ya motindo boye nakoka te o vinanga mfele nakomaki koyengayenga motambolanga pipa ye kolialanga na pasi mama nakomaki koyengayenga motambolanga pipa ye kolatananga na pasi ye mpona lia ye esengelanga na sengasenga mpona lia mama mpona lata ye esengelanga na iba ye mpona lata moninga ye vinangama vinangofana asali mokilanga nini ngai namona pasi ya boye asali mokilanga nini namérite pasi yo pasi ya motindo boye nakoka te yo nakomaki koyengayenga motambolanga pipa ye kolialanga na pasi mama nakomaki koyengayenga motambolanga pipa ye kolatalanga na pasi ye mpona lia ye esengelanga na sengasenga mpona lia moninga mpona lata ye esengelanga na iba ye mpona lata mama vinangama vinangofala bon naibaki te ke témoignage nanga ezaki vie ya bato ebele na Congo pe na monde entier nga nayemba juste lisolo na nga na ide te ke kosala succès natel nde nangi na nzela nzambe expérience nauti nango vie nauti na yango delese na famille babotola biloko na biso basundola biso na mama nsima nango vie nga nasali kope tout mo mbala kosala na kini kope tout mo mbala kosala na kini oyo nasalango luesana bakike nabeta bakike nateka mai nasala mosala kisirage nateka pétrole nalokota bacarton nateka bakopal donc kope nyonso kake jeune akosala na vie nasalango ya soni nasala mais tala sika nzambe auti nanga komisingo naza lelo du nayembaka juste mpo na témoignage namoni lelo nga mpo nakomi naosala album mpo nayemba témoignage nanga nzoka nde koyemba nazoyemba témoignage nzoka nayeba vie ya bato tant nazoyemba ngo na studio na bando yemba naolela bato soki so nzembo nayemba yango normal te naza koyemba nazolela ingénieur de son aza orphelin abandi olela place aozwa son abima asundola nasisa kota nzembo nanga moko ntango nasisi mosala natindi yango kaka na Europe kobima ezobima ebandi mama kosima mitema bato mais simbaki mpena te parce que na ebandeli bato baza kocomprendre nga te na ebandeli bato bazali quand même kokritike nzembo mokili to ya nzambe nzambe nini alati olembe kata na kata nzembo nayo koza impact na concert là tu connais Jean-Marie le couleur c'est na sali concert nde nzembo nayo ezwi impact mosusu mais bato mpe batali boye yo kaka ozwaki ide wana oyebi nzembo bongo producteur amonani Jean-Marie le couleur c'est après ta moko boye pa bobebani na bino susu ya guerre d'esprit continue na mamu et boule vexé batali pena nde balelena ba Paris Jean-Marie le couleur ça memi oti na ba poto okane ko mona poto to moni mekili mais bobebani susu makasi bato ba motu na jiparando kende pena pa tourner la biso ye babebani la nini éviter nazo luka nde moti la vandi na luka place ni to bebana jamais na mona ngote momona te mais biso to yebi ke ye pena sa ele o mamba bien mais bobebana pe ondire diatila ekota mingi te olelisa bato mingi mais diatila ekota te diatilango souci gloire à Dieu bon nako mekako claircir bana nzambe lo moko nous on fait pas la musique chrétienne pour Nambongo mais on fait la musique chrétienne pour na moyen évangélisation ngai nzamba tinenga pepe na peme na papa Jean-Marie pour une mission tant to kutane pour la première fois frère na simba mina banzembo na yo na salelo nini question atunanga liboso na bino oza likambo fo salela ngate moza likambo fo sala ba orphelin na ba veuve na bio zo musicien abwaki yo kaka abwaki kombo ya Jean-Marie so 44 000 fois babwaki yo ozu $10 000 au pesi monsieur
Ok, mais 10 000 ozaki pasteur bolimbisi côté on a ponga kota ka vérité ozaki contre maramba fali poupa pour te ba cha Marie Lukula ça no soutenir ndé fali poupa trop mais tant yo yekamba mo mambola ndé tikaka te ok ngala fali to ça très bien ozaki contre na voyage na ngai na voyage je crois fallait à l'argent on a la même ligne on a fait route ensemble avec notre tikanga tina place na zwa kinini visa na ngai c'est là où j'ai compris que frère Azor orphelin. C'est un témoignage de frère Nzembo édifié anga ozana idete makambo Nzembo ne memelanga na vie na yebisa payer na biko bossa na orphelin te on a rappelé bonga wana mon nga commission le loi ngo nganga il faut peut être pas orphelin so yebi bango te na ketika yo pesi quelque chose nzamba repambola yo JC Katakata JC Katanga volador sunga orphelin pasteur alobi bongo nde na yebisi na bino $10,000 oyo lingo pesa fali to misie tongolo pakala po otangi koma fali na tangi ka ye pembama po azala ba misie nyonso bazaka ye zwa $100 pesa na mama veuve moko osutuka mama veuve aza na bana 15 kaka $100 bazala ba fond ba 10,000 francs ba oui ya ba $5 ba mama wana ba bokola longo bana mais soka azwi 100 bana babiki siko so abiki si 15 milimo bana obi na 100 mama veuve obi si $10,000 obi combien de orphelins sungi et le qu'on a interpellé Blaise faut te mettre à G24 to bandi G24 nde musale mati et le que bomé pena relation na yo na ye beaucoup ma misika donc nde nazo luka journée relation kufa po to zarani chaque jour relation kufaka lo pas vérité c'est pratiquement impossible et ça vraiment pratiquement impossible mais ça na tamoko et ça na tamoko ngala zaki na tourner tango ngala zaki na tourner parce que dans ça qui tournait en Afrique du Sud, dans cette Afrique du Sud, na Zambie, si Zambie na Lubumbashi, na to pesa badon na stade à Lubumbashi, na si ndé temps on a toujours temps mon anaté. Mais tant on se tikale en tout cas, j'ai aucun problème. To binga naka, na ko za pembele le nyo soutien za mama salanga za musala nzam. Même ndinga to bima député to sonne mission à souka, to cette sensibilisation. To koti ba bonde l'une église, abimi député tout. Depuis abimi na tu ko comprendre na remercier ka juste par téléphone ngaza musalambele na ce qui na contrat Schengen mobimba na ba mono orphelin te kaka bana Paris ne ba yaki ba mbo mso ba ba landinga wa siko na mi Kristo so récit Paris ko se Schengen mobimba Toms lumière Toms de Paris Toms mousse de Paris alobi na tout na yo pasteur alobi kotala siko beti banzembo belé mais qui si o matisa ki po ba sala nzambe pe ba kombata ba moto kotala bina pasteur des gars qui sont maïchaki na orphelin ba nzembo na tout eyokana te netika kotika no mamba koyemba ngope oyaki noka pa orphelin tombola yo ne tombolo vide na ngo to nengene po nzembo na tout eyokana te eloni sala pe na nzembo na eyokana te ka orphelin qui sont maïchaki ka na orphelin. Bon problème c'est qu'il pas parti à ba enregistrer c'est nzembo le plus remarqué dans l'album. Mon nzembo na so mta yoki yango kaka même na kin na ba télévision zo betaka nzembo mais bana poto presque ba album mobimba ba yebi bolingo ba yebi kola linginga mingi dabe yango na bana on a laissé ton oyemba salme mesure manzembo mais la ta poisson mais la ta poisson mais la ta poisson mais la ta poisson ta poisson la ta poisson la koufana kende tellement la balabala et battu dans la cou la ta poisson la ta poisson la koufana kende la tellement la balabala et battu dans la koufa faut vient motino boya na kokateo Fia pasia boye na kokate mama Finanga orphelin Salimo kilango nini na ina mona pasia boye Asalimo kilango nini na mérité pasia Pasia motino boye na kokate o Finanga orphelin Finanga la kolela e finanga pasia sondeti bana kin bana posa ba yoka ka pe mwamba manzaka pasteur ayo aya no la bango mo eloko wana sala ka pe bien
Nzamba linginga mingi alinginga mingi alinginga mingi. Nzamba linginga mingi linginga blaze alinginga mingi. Apesaki mwana na ye pongana bika ye bolingo molela motindo mboye nana salango na vinanga blaze bolingo monena motindo boye ata chéri na yo asalelwango te ka Yesu solo wana deza banzembo bato balingango mingi na ata album wana parce que kotala lelo mosala nzambe bino tu bokomi kaka bapaster nde eloko nazoko tiki koyembela nkolo bokomi kaka bapaster problème na ngai ezozala nini le bapaster bazoyemba eza problème te le biso bayembi te okoma bapaster nde ekomi problème yo omoni paster te azoyemba aza paster makomo oyemba abimisa album aza te te nayebi te soki osali kosala na tv omoi mpenaka album paster mtayembi eza problème te mais moyembi so akomi kaka paster problème mais nde tika bokompone penaki naki koyemba diatile ezokota bien te fo komaka paster mpo peye mapango fo peye baprado peye babor esengaka fo paster bandimi bakotshaka diatila ndeti na loyembo tomona ndeti ekoka pena mingi te yango bomi ekomi okende boye moyembi akomi paster ozonga boye moyembi akomi paster seke koyemba diatile ezokoka mingi te ndeko na ngai si ya un pasteur azosalela nzambe mpo azela bajipe na bambongo aza malheureux nga na yebiso na osolo na abo nazotambola na makolo na motuka te mais pendant que nazotozwa mbongo na sombi biloko église j'ai tout na weli ya nzambe nazotozwa mbongo na dépenser bandeko bana nanga na Lubumbashi so mwana Katanga azali ayebi na 5 orphelins s'il vous plaît na stade 600 enfants orphelins to dépenser mbongo wana so ya moke $6,000 nazonga kisasa na $80 et ça na stade qui wele na mois de juillet na Lubumbashi na za na télévision so mwana Katanga za benga na numéro al bakeza lokuta makambo faible za oloba na stade $6,000 na ko zo mpe na sombela ngokar mais na otambola makolo soki ezaki vraiment tozosala nzambe mpo na mbongo te loin de là bato basala nzambe mpo na mbongo ba malheureux parce que biloko boluka ya terrestre tosalela nzambe parce que tozela un salaire oyo afuta biso couronne na gloire tozango na likolo mais eza mabe te na se ya moyo ozosalela nzambe wape na bakar eza bandeko biso basala nzambe bana bakar na bango ngana nazwi te ngana nazomata taxi na otya boye victoire nano nzambe alingi nazana na victoire mais bino mpe komokamusa biso uta na koyembela nkolo me oyeka alobi pastoral komi pasteur Blaise amotambola na nini akomotambola na Chrysler pasteur Blaise est-ce que bayembi baza te baotambola na bakar ndeko na ngai eleki na ngai nani esiko nani oyo molubo nani oyembi na ri papa ndeko na ngai ri papa nani Frank Moulaja Moulaja ayembi na Frank Moulaja nani bakenda Michel aomelite nakobima bamo mikili te nakozonga bamo Egypte maso Blaise azwi na Egypte mais na bande avaye kokota mpe koloba bino mpe basala nzambe ondire bokomi kotengama mpe mwa tro bokomi mpena kosigne na bino mpe neti nani asigne oyo nde tozoyoka ndenge bana kini bazolobaka tunela biso paster po mikolo ekomi omona paster abimika lobi me makambo e bapaster mpe basigne na bango tuna bamisie bakomi na baoka ndenge moko bible bina ntango asuka kondima bato ebele kolemba bato bazosala ya matériel bazosede na diable eza likambo baposa te eza su likambo babomba te il y a beaucoup des hommes de Dieu au biso toyebi biso baye koproposer mpe biso ntina aza na mikro baye mpo koproposer biso yo okufa mobola ozomona baninga te nayebisi ye estce mpo motu apamba mofuka diable apesa ye donc nzambe akopesa mpe motu te apamboli mpe motu motu akope na mbongo me nzambe motu apesi ye so motu wana kozala ngano azala motu aliboso témoignage ke nzambe apamboli motu mpe akomi na mbongo atongi mpo ngano ozala na basanto ofena ata 10 na Kinshasa nde eloko nasenga nzambe koleka kutu mituka na bamapango na bavion eloko liboso nasenga basanto ofeli na 10 na Kinshasa nazoka encadre baofeli na tous les 4 coins ya Congo nde vision nga nazala nango mais sikoyo eske moto mpe nzambe akosalele bongo aza te foka biso totosimba c'est vrai olobi oyo basimbi bazali oyo basimbi naza na confirme na micro bazali
okosite mais ça pene belé ba trahir Yesu te bazana nzambe basimbi Yesu bazana parce que autant ozotala pena ke ngana musala nzambe na ekosala nzambe ya solo ozoyebisa bana kini nini mpe basala nzambe nini yo okotrahir nzambe te okoyokisa mpe basala baninga na yo mpe soni te yo yende kopesa pena parole ya solo donc eza dangereux so na komo loba ngai na kotrahir nzambe te kotrahir nzambe zeloko mosusu bato bakomo trahir nzambe seke bazaki na nzambe te parce que bible lobi eto azosalela ngai eza su bino te bozosala mais molimo na ngai ndeko mosala kati na bino mama naka nde namona ye te ntango balobi ke lelo toyamba lelo frère Blaise ake défendre mboka na biso ya Congo ta mosu na Paris ta mosu na Italie ta mosu na mboka moko boye mais babi frère Blaise faut jouer la biso 4 musiciens oyo yebi balongoli yo frère Blaise tikali 4 donc babengi bino net 5 okopona banani na kati wana o frère Blaise akopona bake défendre pe mboka na biso. Merci question na CP non parce que moi côté me compte d'observer à mission tala ba massa msuba nganga bango na bango baluba et ça la bien te tous la famille photo lingana na mbo lobi prophétiser parce que ça moko ba projet tous na yango tous ozela mouvement mboka frère Blaise Mak fona zonga na sala tourner na Jean-Marie Lukulas kako yo lobby bato ba lobby ba remonte absolument balé na sala tourner à Schengen Mobimba na ke Congo le bloc à orphelin on a même quelques musiciens tami balé na okena bango mais soki ngai bango nyonso mais ko lobby 4 na otanga 4 ya liboso wana mpangi peso na lingake makasi pichu mwanza yeso ka yembi bosisi o senti ke nze mone moyebeta na bar ezate yebe na so nze mone beti na bar mutako bima na bar akimi comment nze manza moyebeta na bar mutako mela skola zo sepela na nzembo wana nzembo za nzambe lite za tetoni bona yebite so ke saka condition bon nzamba sunga na lobi na mutu te me na lobi kaka ba yebisa yo zo forme ya pasteur Mutombo lobi te na yebite yebisa yo pe bato yebisanga ngo kele moko kolagale mo mukuna bona koloba bon na yebite mukuna bato yebisanga ngo je le salue en passant bon na yebite bon na loba kaka za ndela mesala koloba momoni te ke soki babibo kat babisusu batikali bayoka peketo mais lo sali pasi wana olobi susu olobi lisusu tobakisi sude de wana kaka bon ba sa sude wana mupanzi na mutema na ngala lingaka fort ye azali moyembi mais alikala ba via pasi trop sœur na ngai tala comme mikolo belo mono kiminga na comme linga kimanga o yemba kina sœur Marie Dio nani la sœur aïe comme na kiminga mikolo leke belé sœur Alice Ali voilà merci donc on a bien que li passa kemba mwana mwasiona na vibo mone ko longola te mo loko ne mo te pour bi mo panzi na yo mo panzi do so mo panzi donc il y a pas si musala donc ayebi vie orphelinat ayebi vie a pasi ko longola te mo loko suscité oh yo ga yemba e pesa o pasi yesu liboma na nzambe oyo liboma na nzambe ya so mona zo yemba botika ya yemba ser wana kemba na vie dans le mois de juin, nous avons lancé l'album. Bon, mon album promotion, ça sera dans toutes les chaînes de la télévision. Bon, mon album, on a titre langue code. Et la répétition langue chaque samedi de 10h à 15h, toujours dans la même adresse église. Yo posa li kabakoyem, ba oza besoin yemba na frère Blaise Mak. Benga psona numéro ya 081 16 70 043 081 16 70 043. Nous avons lancé un message na ba orphelin nyoso ba olanda ngai bato nyoso ba olela na moment difficile bo désespéré te il y a un Dieu qui est le père des orphelins abosa na rabatu te tuna bato nyoso ba fungwama na sala ki constole na sala concert na Paris na remarka que mon concert bo tena émission bato ba olela mais apoto bato ba lela te ezaka bato ba vandi ba oningisa mitu na tuni bande comme pourquoi nous boningisa mutu mais pendant que na kisa na remarka bato ba olela za pa mba réseau zong sanga na kishasa avec frère Maramozo le ba pona biso l'autre comme ne ko kanisa ba moment to lekaka ba moment wana ozongisi mémoire na biso nde na profiter kozongisa be mémoire yo mtana poto siko pambwami il y a des frères
bazo souffrir na ba moment zo souffrir na kin bazala ba moment na ba Olex ko bossa na bango te ya ko assister bango so za na place te benga numéro na biso to ko memo place ba orphelinat ezali otika mo loko nde to sala ngo chaque fois parce que le ministère nga vena makambo wana so une église pendant nga organiser action na pesa ba donne ba orphelin le peu que Dieu me donne na pesa ka ba orphelin eza moko ba ministère onzamba pesinga d'où message dans les appels clés la bande quoi mais l'un ko beta conseil na kisasa na ma remarqué que partout na tambola ka bat balelaka tu vois des larmes do bat bon vivre makam na zoloba ji parando tambusa bulonde na bisa bino na kota ka partout na yaka tipo basala na nzambe monisa mosala na nzambe ninga panzi ninga lelisa batu vraiment pena na pesi batu tout balinga ka ji parando mbote jise katanga volant d'or na pesi mbote sikoza na pesi bande ko tout balinga ka ji parando mbote na ko mobanga kotanga ko mona mino po libéra na bino te na pesi ka batu tout balinga ngambote dentistare di parando umelana yo koloma gambo dentistare di parando umelana yo pesa magambo anyango asimbi bemission di parando anyango ya kandi masolo di parando la couleur est difficile okomora yemission ya nani di parando la couleur est difficile total la yemission ya nani di parando allez lundi samedi dimanche boko tala nini di parando allez